Et puis, on a quand on va comédie, hypocrite. Nous tout le monde a microbe, le rôle à air, fingi comédien mon voile. Bino pe bosso wane en cachette. Parce que ma ramené sur lobby, azo benga, en sous le mutaka na mbetu, uji mwana mpongo. Makila ya Karina lia ya règle mte sali bongo. Oni era, alala la mampu ya Karina, ah mamie. Artiste lianza, aukeno komitia mutakala, to aukeno sala makamabongo na ndenge nini. Era. Keba na komwa en sous en sous les artistes comédie ou azo pesa ba ndeko neko to ba comédie ba devoir rebelle et puis as luzolo patron era ba melisa makila pa Karim konzi yango koma jingi ti tataka na chiluwa bongo soki eza kibombanda kene ko bunda na kibombanda oye na TV ko sani ba betio instantané kuna na kibombanda. Voilà, mesdames et messieurs, Bob Molema, journaliste indépendant, investigation, toujours, nakata otambola tambola la monde, il y a net, tout petit tour, nangambo, il y a Vision Plus Télévision, chaîne, ton abonné, et puis il y a Rosaralante, il y a petit tour. Merci à toi, Jack Kanangila, na initiative, na ndengo benginga, le lopes invitation, et puis Bob Molema, yarana lelo, oyambelanga mututel na plateau. Vraiment, merci infiniment. Na yepe quand nga ko respecter ba technicien, surtout na banga ba technicien na respecter ba makasi et surtout na respecter monde na biso ton ba pesinga invitation na zara mbangu quand na émission passée Jerry Kobetok salobaki bo sala ke na zota moi ketch. Non, notamment la moi qui est bien motapi journaliste ça biso abundaki asali musala makasi akomi lelo tambo la voiture ya moké ata petita na tambo la na boewa et ça la bien pour la komara attendre ba place autozara mais avant to ban émission oyo na kati ya Vision Plus Télévision bandeko en complicité bon on a pas invité nanga avec Jack Kanangila totalement vidéo oyo et bongo bon on a invité on a recevoir pour la bino lelo. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite après. Let's go. Bandeko towe la gana ansi luzolo eloko moko ansi luzolo eloko liboso ngana loba vérité boyebi ngati bobo misinde ansi luzolo nde bokoteli naza sir moi sina zora ya selezino libala yekufa lelo towe la ni na ansi luzolo. Moi era j'ai parlé avec une fille en Belgique qui s'appelle Christelle Tisha et mère to solo la normal bien nangati na gagner bino na réseaux sociaux na zarabi dragate ya moni ba mama ko mbalo ba na za moi Moïse lelo moi sia Mike Kalambai parce que moi le sexe c'est rien dans ma tête. Draguer une fille c'est rien dans ma tête. J'ai grandi bébé na maternelle na primaire ba momi déjà ba dawo draguer ba pesa ma confiance de soi. Dans la poto na komaka na respect à bato. J'ai pas le temps de courir derrière les fesses. Boyo ke l'autre wela na ans. Fi moi komelanga na Belgique kombo na Tisha Aimé. Na zotanga ba Congo. Tisha Aimé. Akomelinga to bandio solo la. Ba eko kangaye songi na groupe moi ba maman mon ba wakandez. Elle parlait mal de moi. Ba komi selinga message. Na bloka fi wana. Tozaye moi na mbalite. Et l'équipe a une année 2 ans. Aïe aussi moi pardon azaï na décompte na débloqué to bandi sol taka fimo boye ba na réseaux sociaux atongi au bloqué tant au débloqué et speedé discussion na biso to komi le roi famille to komo solo là na ko ke Belgique to monani une fois 2 fois il y avait rien, pas d'amour, pas de sexe, rien du tout. Et la fille elle a commencé à me poster pour la nini asu sa ba mama wakandez o ba pesa nga information ka otonganga asu sa ba motema. Nzoka, pendant que moi j'ai parlé avec Tisha pendant des années, artiste nabino humoriste de merde, Ansi Luzolo, azota la Tisha. A télécharger Tisha, a lingi Tisha. Balingani na Tisha. Mais malgré balingani na Tisha, Ansi Tiazo linga Tisha, ayebi ke Tisha postara era. Ayesko na boule ke Tisha bimana era, bazana era. Ansi ayebi linga Tisha. Balingani na Tisha. Olali Tisha, Ozana Nakwa Tisha. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, nana l'obara vérité. Moi, je suis pas un mec à débattre, parler derrière le dos des gens. Même émission, en sa salina Frank Stemai. Oui, mais détracteurs. Devant Frank Stemai. Devant moi, il va pas dire ça. Il va pas dire ça. Pour 2000 euros, pour moi, à gauche,
il va pas dire ça. Écoutez-moi la vérité ici aujourd'hui. Arrêtons l'hypocrisie. Ngai na okufa na communauté. Bochela nga poiso bo mimanga cachot demia où vous voulez. Mais dans ma bouche, na obim sa vérité. Yeti alingi tisha aye na concept que c'est que era mutaza o renya. Si balobine oui. Oui, lui dans sa tête, ezaki ka ngai. Akomi patisha. Babandi ko lalana babimi. Alobi ouais era abade patisha. Yo zobimana era. Tisha lui répond, era c'est mon vieux. Era to sola très bien. Il y a rien entre moi et era. Yo bika ba comédien na biso ba parazaro. Succès a pas makale ba lokocho sala ba carte au chanjara mbongo. Oye poto, mi se fumwami, bozana maîtrise à ba momité depuis qu'il chasse à l'roi babiso. Totanga moi ba malula, ba mawete, moi maîtrise ça. Non quoi lali na kombo nanga. Ti chapé bête kele. Ti kana benga era, na piéger era, po, mobali yo aki tingi na zana ye, a comprendre que moi et era il y a rien. Voilà, mesdames et messieurs, je suis ravi et vous aussi vous êtes ravis. Hein? Boébi déjà invité. Dans la Sabine Ekara, Siko dans Click. Malamoro Jack Kanangi la Fongoli Plateau. Jerry Kobetox, bonjour à toi. Bonjour Bob Molema Suprême. Ouais, Bogar Nabiso. Donc merci beaucoup Pena. En tout cas, la famille Pena Zarande Boé. Famille Pena Zaraboé. Et puis. Mbote belé na babonné nyonso ya Vision Plus télévision et puis ya ba chaîne belé tout batala kabiso Jerry Kobetox mobala litutu mobala mbumanazolo beauté ya deuxième république moto ya porta drapeau mwana mboka ya solo des pères et des mères sans passeport diplomatique. Sans passeport diplomatique. Or, kenga pe nazo teka mboka loko Dadju, loko maître Gims na donc biso misatu wana. Désolé la passeport diplomatique. Mais fonga pe nazo ngota na minute na Haïti ba bani. C'est la République démocratique du Congo. Voilà. Vous comprenez? Na Japon. Na Japon partout na Tokyo, na Kuala Lumpur. Donc nga nazo passeport diplomatique te mabela dinganga asambela ngai vraiment yebisa ma pasteur Titi la source en tout cas bo sambela ngai mais opération ezaka moko sombela Jerry IST ce que boboyi na koma PD opération ezaka moko opération $1 sombela Jerry IST Francis Chiyoyo non kite na koma PD mama pasteur Titi la source Junior Kabasele oki Junior Kabasele Junior Basele plutôt Junior Basele excusez-moi opération $1 Junior Basele sombela Jerry IST et ça l'a bien atika otamola makolo $1 kaka Junior Basele merci beaucoup depuis Kinshasa garçon mon gentil donc ya Rosaranate na habité Jerry Kobetox les bandelika ya émission déjà dans l'action vidéo wana nga mono nde mamo epesuli kukuma ah epesinga likukuma te pesinga kanda na mone longa mutu mo boyo biso la Chine to komisa kizengi tu bande émission rasiko mais oui garçon na monya kanga suki wana lati suki ni na lati bila mamo ya bateni wana garçon na yo tala yo mna benga era yawa fanda azwa kit Ramsey ya vanda il pas bibo so ba kit bo fanda azwa kit ya vanda wa pasteur Jeff Fifongi mon pasteur vana mupanzi ya vanda même ya avana yepe na fanda bien to chele kit ya bien pasteur Jeff Fifongi otala siko oza côté monter na microbe ya era vanda koto era yo moni yango pasteur Jeff Fifongi aba moni mabenga ko PD yango yo mwana poto aloba bongo te o mwana poto ni nazanga charisme boy ngana ni ba tonto apoto ba mona même na matanga mona muta poto na matanga ndi alila na papier mshwa kana zolo oh maman mais biso mama so ye mwana poto mo bondire na ebite ya bandundu a poto to ya kinsensu ya poto era biloba loba boye po ani nango era enga inzambe makila karine ole la nakuma makila karine mutezo sala era boye makila yeso lo na makila na ye mais karine era lia makila karine la Chine omoni ne bokomisa mwana batu zoba mutapoto ni nazanga charisme bo mukala boye era makila ya karine olia likola lokoso lokwa pukwa ya terrasse tande komiso biloba loba makambo so bana TV wala est-ce que ça la preuve nango problème nanga na ngana tuna question na vidéo tout la biso mbalé Jerry Kobetox oza mutoza mtamaele tout qui nango droit oui donc ibisa biso non
na omona on dirait na kati ya lisolo oyo eza moto aza acteur principal na film oyo eza mwasi. Est-ce que ça qui bombandate par rapport à Makambatu Batu Bumino Bolandi on est zangatenga zuka image na l'accident Bob Molema ce que ça qui bombanda kenoko bunda na ki bombanda oyo na TV ko sani ba beti yo instantané kuna na ki bombanda boto chango ki bombanda ndenge yo lingi to chango parce que makamnyo to lobi azobenga ansuluzolo mutaka na mbetu uji mwena mpongu omona ki ansuluzolo na mutaka appel vidéo te omoni babilo ko kotsa na ba chukia na kotsa wana azana besoin aluka likambu mais emona ni ke opoli ba beti yo so ozana raison ngo lobi ezali kamo ba kibumana donc era yeko laksa biso alinga mwasi mo ba koka yete ba gagner c'est l'analyse na ba gagner yango pesi sikoyo mampala na makujos ayeko lo ba na internet mampala na makujos mampala na makudanga na makasi boye po nini po was ko ngo sanyo ngo malibala ansuluzolo to ngo malibala Mike la Duchesse bato nyoso tu ba koteli ansuluzolo ndenge ndeko alobi bato tu ba koteli yo mo landi video wana bobo misi bato pe na poto boye bisa era Gérard Zanani Kobetox Desa Esset Mobala Litutu Azanani na kotele na nko era Zanani era yo bandolo be la politique adversaire non valable Mama Congo abeta instantané Mama Congo bondi aboyi Mama Congo azo boya maka azo tala so mwana mobali pe nozo mwana mobali na TV ozotanga mama ba sous-vêtement kaki era moteke makila ya Karina lia ya règle mte sali bongo makila Junior basele yo kama makila mwana mobali balesa makila likolo lokoso yango ndako mono babo ofinga Mama Congo abeta na politique prévané okima politique lobela sous politique te po opola yo partout pola ka era ba beta na politique pa Mama Congo ba beta le sous awa na kibombanda lukuta ozolobela o ansuluzolo camarade noté ansuluzolo soki président Kalai ba fula ki muté ba na kana sima mutu comment répondre na mandi ko répondre siko voilà pour lobi que ans ayebana raté ando beta so ba carte no sanini nani azuye Kalai ba zuye amemie na théâtre et tout donc et ça problème était Caleb lelo soki président Caleb oh nazo pesa ba condoléances à kufeli papa na ye mutu tala kutu mutu azana passe ya kufeli papa na ye yo ko tanga komone na vidéo ke afula ansuluzolo ando teka problème ezate ansuluzolo comme mona poto yo pesa mona poto yo tanga soki na école Masamba o tanga soki na école basa danger basa o se retrouver bambe ba leso makila pa mwasi likolo lokoso o tika ndako na yo libala na yo kuna o liaka te o linga subi loko mwasi na la meloko te o ko lula pa Karine et puis o ko pota Karine buzo bake ansuluzolo bimaka na Karine ouais. Na CC selon vidéo ndenge zoloba azabi pola omoni era alala na mampu ya Karine mamie olela kana mamie era alala na mampu ya Karine alala na mampu ya alota Karine bimana ba leader yete Karine bimana ba boss era za mukalat era commissionnaire bana basi nyo surtout ba oteka na ba réseaux sociaux era mtu ba commissionnaire na bango era ke nozula ba joueur basi baza ba commissionnaire kolonda bango te boba omone ache mo mandefu wana mo pembe wana ambi wana zopoko na divambron wana te aza commissionnaire mukala to benga bureau te mukala komba kala et puis ya mwana poto otiki pe na poto oye oyo sala ki mukala Karine alesa makila okoma kizengi chijingi chitataka na chiluwa mwana mupongu ulowa ni mishi mipatuka era keba na kombo ansuluzolo ansuluzolo az artiste comédie o azo pesa ba ndeko ne kuto ba comédie ba devoir rebelle et puis ansuluzolo patron koleka yo era oki ansuluzolo ko za mukala ya mutu te lo wa yo no za mukala ya mutu et puis quand il y a contradiction entre ansuluzolo na Mike la Duchesse. Ah ouais, on dirait c'est comme si comme on dirait guerre moi et botami entre alinga komisa ngo bongo ansuluzolo lobi mabete alobi na émission Frank Stemai alobi ngai na regretera la Duchesse asola kana bat oyo bazara binemi na ngai siko ndenge muninga lobi bongo est-ce que ça mabe alobi aleli pa ndeko na ye siko yo era oki ko tombola ngo memisa batu nkolo ansuluzolo kalebi mutu afule boyo na fula yo nde to mona na TV na fula yo Karine mokonzi te mutu alesa makila te boni buzoba boyo ko era oko vanda wana ko yokanga pasteur JF Fongi tala era bien pasteur JF Fongi tala era moi mobala saka boy moi mobali boy pe
Oh moi mobali papi qui vendende. Oh. Era, zala na respect batu pasteur Jeff Fongi na libéré yo kene na yo. Era tikala. Na benga sikonani. Et puis fille batu otanga kombo wana. Kobiki na okeli fille wana mawa. Bon, c'est comme si alobi loko bino ndetina yo loko ye kokote la nani ndeko na biso Fantomas donc yo peut obomisi encore une fois de plus parce que c'est l'autre côté moi si ndezana au kabwana et puis à côté si li solo yo moko landa landi vidéo na to landi ngolo na bino te bande ko bata vision abonné à vision plus télévision bo landi ngoti abi que ndenge za wana na pas masto nani wazaki musicien Célésino au kabula libala na bango na moi c'est que non linga et moi ça c'est les yeux ba botole moi c'est ça problème ba botole moi c'est bon mutali boso ba botole moi c'est ça c'est les yeux et puis c'est normal c'est les yeux ba botole là c'est les yeux et bon c'est les yeux dans ça nani musicien moi no yemba pas Marie-Paul so biso Marie-Paul yo azali na Kishasa ah comment peut combattre ça na Kishasa ah yo c'est les yeux lelo otika na poto ba auto bete dernièrement les gars sont na TV penate c'est les yeux dans ça nani ba bete pas moi na mobo amike bana biso ba kwa poto na France ya ba français ba wesh ba bete abima makila pour likola biloba loba c'est les yeux no muta fula eza grâce mbizi ba ngona bango ba sitoche babande ko finga na oh mais yo bi histoire wana te oh bato comme la personne a commenté c'est les yeux na kala so tele ba vidéo ne parmi bato ba finga ba sexe ba maman na bango c'est les yeux na kati na réseaux sociaux mais c'est les yeux na za sitoche na ça ba biloko ba délire na epoyer ba na grâce mbizi allez si bitima ka ba comme opposant comme non opposant combattant ya nini c'est normal moi ça boya moi ça cause la mobile quoi c'est les inote mobile azo ça qui combat fois tu es banité parce que yo ko baké nazo boya ni ça yo na moi ça bato c'est les ino otuli le chèque moi c'est la mama azawa na ya mobile na ye asa ya mobile na ye yenda za le chèque ye na nini era wana yo e baka basa baninga et puis era so hotel era za songi na niveau moko tala introduction à histoire à beti moi si on a ba ebisaka ye atongaka ye pa ba mama wana parce que moi si on a postaka ye pour alaxa ba mama na tala moi mobile masolo zo beta on est solo oui li solo mo to za la kalabo destiné na sebo et puis muta poto moninga sona na kin c'est normal o ba ke pia ka kin stress a kin ngo esa li c'est bon nzali monte parce que yo ero za na poto mboka loi mboka ya miliki mboka ya savant mboka ya malili parce que osama ka mabongo poani osomona ke ba era baza ba venturier atana bato ba lobela politique ba koma ko baye parce que ba koma baye parce que makambo asalaka ezalaka te. Pourquoi on tient à la contradiction? Et puis, on a vu ça, Mike la Duchesse, à côté de la GA raté. Era oyo azo sala wana eza azo lukaka ba problème mobwe ambale batu nyo surtout avec bombanda mo balinga laksa batu olem su jamais tikala kozala ya luka basala mo kamoko boye ende na omonela habité kani ni ya sala kaya azo sala da yeno na ebina sala ba problème nan makambo ya azo luka Moïse Mbie wana tala Moïse Mbie na mboko oyo tika Moïse Mbie za patron ba era wana bazomi yokela mawate yo kasi ba billet ba février ba billet ba ya ba mois oyo za combien pour yo yebi na ba calculer ba oh ba calculer ba billet na yebi ngoko ba billet wana zo na ngo ba billet ba moins cher wana non bimite mo yebi déjà ba billet moins cher wana zo na ngo wana ndazo ya betela ba tutolo aw ba je wana zo sala Moïse Mbie nga na côté la Moïse Mbie na côté la Mike Kalambai na côté la Denis Lesi na côté la batu nyoso nga za la muka la mutute siko yoba moi ba biloko ro salana et puis orobo asluzo na ko beto mbata yo finga bat na internet po beta to bambata wala sa batu ke waka boxer obima champion wapi era na Kishasa obima champion wapi to na poto so bunana yuri abunana yuri ba na ba yuri baza ba jingi ba ngono soto mibale na sangsa ba ngono soto na balu sa ba ngono mabele mais le kanda gérer comédien so sangsa ba mais pourquoi toucher comédien oh mais obi na Congo ba mona comédien on dirait mutu mo wetala obi comédien na mboka mususu za mutu munene et puis quand asuluzo ndinga zana leki era banda awa ti poto na nzela kidia na ndinga kidiaba parce que profession ya asuluzo ya mwana comédien siko era profession nini délire gana internet to masamba na tengene biso tanga masamba tana bureau wapi babe akoki nini ote akoki kayute na poto ya mwa kimi na Kinshasa bongo akoka neni mobala bilobela makasi bongo lo wa era mwana poto bilobela makasi bongo akoka neni atika babuzoba wana atika o mélanger batu soko koki ki bombanda te era yo era na lo bando soko koki ki bombanda te senga cesser les faits senga pardon ko la biso na YouTube te era
po yo le kombo tambola nango na muta IDPS na muta IDPS loko finga bat na délire allez tellement comme boy sarato la suki sakiot sarato la suki sakiot yanga mema c'est la loi attends finga ona et ozolo ba même talana et puis yo ke no la TV ke ansulu zola zaki mutakala na mbetu et ça normal te Bablom Soubalo Bangonde Nigeria Kobetox César Kilote attends te mutu soka zolo ba makamba boy so azando kite alia makila era allez-y comprendre que Karine Mokonzi on m'a dit que era luki la Chine fulae attends ce que comme Karine Mokonzi pour la Chine fulae mais bon foulé an sa ko répondre yo te muninga na alisa nunga yo yaka to potana na poto o meki nga ato moninga na nenga kidiba obetinga likofi na nenga sima yeba na kozongisa ngai na kozongisa nga na ba jeune to bo na ko beto mbato ko pumbwe te nga na kozongisela yo et puis il y a internet tout tika ngona internet so ko ninga to la sane to kola ba voyou to kola ba brigand to kola kisango pe parce que trop c'est trop. Comment mon apporte mon sans charisme on c'est ça mon tout katana ebi loba le bonne ce problème ni nango era nga makila Karine yesu masia yesu alobaki to mela makila na ye mais ya Karine eza makila mabe ye mo aloba makila na ngai makila mabe tene bebisa era. Merci beaucoup chéri Kobetox na on dirait réponse et pesami wana eza premier soin era deuxième soin ezali en tout cas ngana otika era te en tout cas soka olobake et d'ailleurs na ngana yebi ete na masolo ya réseaux sociaux masolo ya en ligne so olobake garçon na alingi na fule yo fulanga chéri talanga bien talelonga na bien ezali longa so ba era tout na bato bazala ko pemene boyebi garçon ba soke to yebi alobaka makasa finga mabe et puis lelo ne na yeboye na yelo na malembe lelo finga te na finga na nute na ko finga ena nute na ko yele sko ngamo na longoli journaliste ngamo analyse te condamnation ngamoko tina suka et puis ngana kama ba comédie baba hypocrite mutu lokola ma microbe lokola era fingi comédien mo boale bino pe boso wane en cachette boza ba yuma ba comédien bele pe musuba yaka ans luzola ye apesi bino t-shirt apesi bino ba pantalon apesi bino ba mbongo siko bolo ba te poani do era pena sali kabal na yemo boyeke abebisa libala ans luzolo to abebisa personnalité ans luzolo era va dormir dans la chambre, dit tellement. Va dormir. Merci beaucoup, Jerry Kobetox. Jerry Kobetox, est-ce que c'est vrai que Bamutakalisé n'est qu'on a vu sur Lianza? Non. Moi, il est là, Congo, comme on a Mutakala Makasi. Ceux qui te vendent actualité, oh, ils ont bête actualité Makasi, c'est actualité Mutakala. Mais tu vas comprendre que, moi, tu es un prophète de Niles. Bazuka mutatika la kitolo polele soki photo ya wapi bachangu tebeke congolais za na soucia mona kaka mitakala ya na réseaux sociaux yango etinda bango basala bongo c'est pas bien artiste lianza aokeno komitia mutakala to aokeno sala makamba bongo na ndenge nini déjà zo mona déjà ndema mamozo leka yeso aki ko suspect et puis abuta uti ko kufela mama na za na pasi auti kuna mama ne kala mingi congolais za mutema mama moni congolais ngana ko comprendre ndia mvutu mama ko na Congo ya izaka mama mutakalisation donc eza l'actualité au Congo c'est pas ngote kwa mutakala donc et puis tala meka ka komaka na Facebook no naza na vidéo ya Intel bimi okoka ne batu ba ko sengwango envoie-moi je vais voir ça on voit ngo sala nango nini mbota ya mutu mususu yango moni mboka ezo évoluer te simba liopard abetia to poli likola ni mitakala na internet soto muto sili na retard mitakala na internet dollar e kaka 20 mitaka peuple ninyo yo nzambe wayambo lela peuple ninyo yo atala yango na douche atala yango na bureau atala yango na tangela azotala mutakala tala vraiment congolais. En tout cas, bandeko, botika nan molimo wana. Soko ozana besoin moko mi publier, sala ya tata na yo, ya maman na yo to ya bandeko na yo. Tika mutu loko comédie oko sile makambu bon. C'est pas bien. Et puis face wana ngapela moni ezalianza. Ezalianza te mutu jona pena. Nakata mandefu. En tout cas na ebi d'africain. Non nie baki ko lokota mutu en tout cas oui congolais azambe. Oh, ezalianza. Ah, lianza moni pasi. Non, si, la maman l'a été, mais c'est les bons. Somo, patela ta passi wanate. Et puis quand batonga Elianza mawe, maman na kufi personnellement mes condoléances. Quand batonga na katela pesus, eza yaye. Donc congolais za tonga.
na éviter Congolais ça m'a fait la somme pas mais nga tout na yanga bo bimisa mukolo nini nga na zela bo bimisa pe yangai Pasteur Denis les habits mututoa la vidéo ne mo mutaka la quelqu'un yanga pe mukolo ko bima en tout cas nga moko na nosenga ba extrait na ngone be émission vraiment bochela nga extrait na nga moko. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on continue vers la fin. En tout cas, là, c'est qui l'on a reçu parce que Mboko, aïe, 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 ils ont passé. J'ai Kobetox dernièrement, là, Mbaki, au Binanga, au Lingisu, Temambu, il y a pasteur, au clôturé, nango. Et puis, ça lui peut bientôt remarquer, au moni, ben, on a, ben, moussé, on a, au bas, soukole, nango, il y a Mitakala, il y a Zawadi, il y a Banini, namoni, comme Nasuka, mais Zawadi, il a créé sous non, Azana Zemi, pasteur. Nzambe na ngata mo oto yana ya boy na ko matana chef yo moko bob ngana na mona te banda tata na ngana mama nga babotanga mwasi osali makambu ya buzoba na mobali soit disa olobi et puis oza obike oza ya kobala et puis après wana Rambo 1 abimi nanga Rambo 2 na ana zemi na ye yo moko na yo moko mwasi saba simba o saba kango basinga allez-y comprendre ce que bino bato bando bakamai kalambai na ekulusu alongwa azandumba alongwa azala mini mabe siko bozolo bani na minito mwasi ya modèle oyo yango moni mwana mwasi ya juba video na bimaki on dirait lo moye mo a préparer yango ba video e bimi asengi mamango divorce na mobali manango nakozala na zemi et puis avant le mama zemi ngana na baki préservatif ya boyaki pour a préparer ki d'ailleurs après zemi zawadi soko za zemi siko eza mobala ndako to eza ozokosela makambo wana tika makambo to vanda kimia na peto pema nanu za to lembi ta musala nzamba leli Michael Mbai Michael Mbai leli atiki cher alibia kote ya su nanu te aluka nanu elongia nzambe tata na ina mama nene mtu ba consoler yango bato bozo condamner mama Michael Mbai nenga yeko lobala émission papa Bob webi passe ya bobo ya moboti ayoka kate bato ebele ba condamner mama Michael Mbai ayena YouTube ko sala nini te mama ya mutu mwana na yebo baki yebo chena na ame mankolo bongo Maria landaki mwana na etina kwa atina kwa mama Maria landa mwana etina kwa to mona yepe na filmet so landaki etina kwa te to mona na filmet moboti ngape mama biso période moko yaka na internet leki na ba chaîne parce que moboti ayebi passe ya mwana na ye est-ce que bino bato yo batabo taou bovandi kuna bolo bake mama Michael Mbai alobi pona nini il fallait pas ya na internet aza mama ne mtu yokai pasi na ene banda 9 mois na libu ngai loko na webisa pasteur Michael Mbai oza mobali prends courage et prends ton lit et marche la vie continue yoko tu ba mekio mbala moko na zawadi webi banganga nzambe ya kalebele bele oyo ba l'homme c'est l'homme en cœur atindi soda na ye wana te atindi soda na bitumba pa bimana mwasi na ye bosko soki zawadi moko boye mosala nzamba bimine saini ane peka mwasa mampuya akomine muta TikTok akomine su muta TikTok akomine ne akomine ne ba mutu washi tala niveau donc moko ekomi mutu ya sali scandale akena ye atiki biso na scandale donc pasteur Michael Mbai uji wanzambi vanda sambela nzambe na yo okozonga na ona cher mais place ngana monique komi kiti sezali so za ba passer mususu na kote yanga moko asimi miko na fier komi kiti sezakati na ye avanda eza makambo yaka et puis bino ba passer mususu botikali na ya mikolo bokamwisi ngai ta bomoni mwana ko ibobenga ye bosambelela ye bino bozana expérience contrat bango kutundi ba mona ngo eza bango bazomona ngo bazwi bana na ba ena Android na prédication bazwi donc bozo seka bango ok ministère anzambe nezo bebe église anzambe zo beba poso Michael Mbai ko ba finga nini église oyo eza tata mama na bino ba paka ya lingomba en tout cas nga pona nga etoucher nga makasi mais to tika na makama basala nzambe to vana no kimia merci beaucoup ok non na makama ba Ramsey suki Noah suki Ramsey suki era wana mutu ebela ye na malili ya poto na makila Karina lesa ye aya ko pota Hans Luzolo fantomas à théâtre patron wa ko pote buzoba yo Ramsey sotinda ya gela na yo les deux chéri Kobetox ton téléphone numéro Ramsey nani era zo numéro nanga +243
90 on s'appelle anonyme bon esangani nga banga te nga place na eza na makala na pavillon 9 pavillon babasi 090 19 266 86 era benga mbangu pona ya na deuxième te era benga mbangu na ya na deuxième te pona za na matière na yo ko lobi okomisa ansluzo na suka nga pe na okomisa na suka ndenge mama konga okomisa na suka magozo finga ye donc c'est ça. Merci beaucoup ba dédicace na voilà ba mote na ngebele na batutu bola so mo na lobi mabebo supporter nga na melaki genete zododo te bombe te po avana ba émission na noale pete na lobi vérité era ba melisa makila pa karimo konzi yango koma ti jingi ti tataka na chiluwa bongo akoma biloba loba na internet et puis na yako loba lisusu boye bandeko to banga nzambe to tika basala nzambe kimia pasteur Denis Lesi prophète de la nation asa lobaki olingo ko hotel zwa téléphone na yona mama tika na réception poto mona ba scandale mitakala ti boyoka kite to ko sala nini bambote belé na junior basele bambote belé na si déjà la baronne elamba na elamba bambote belé na Nisha mwana mukongo ya mbinga pe ya taille sans oublier sponsor officiel na ngai Nancy Zungu penalty valable bambote na yo et puis bambote belé na Adrisha motomètre be bazibeba mabela dinganga mwasi ya mwindo yangolo sans microbe yebisa mama pasteur titi la source mikolo alembi Jericho Betox pour na nini opération somela Jeri ISC na $1 ceux qui vont sommiter na komi PD. OK. Merci beaucoup, voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous étiez là nombreux à suivre votre émission sur votre chaîne préférée, Vision Plus Télévision. Là j'ai dit un grand merci à notre caméraman le plus beau de la planète, Jack Kanangila. Merci infiniment pour des belles images. Restez branchés et on va se retrouver dans un autre numéro. Dans le Bibongo, Junior Basele, Napesi Mbote, Place aux Alliés, moi mon balu à Tonda Boboto. Bye bye.